ba médecin bata ba droit vedi batwana kaka ya bongo pi système ya école auto tangeza système occidental et ko piaka ba chômeur rebelle chaque année bo misa ba médecin na domaine wana kaka chaque année. Or basa que école par rapport à besoin quotidien au besoin nango. Donc il faut multiplier ming école de profession parce que tu as besoin il y a ba solution quotidienne donc il faut tout ça la bateau ya misala maboko bangonde bazwa misala chaque jour moni ba soudeur ba peintre ba touane chaque commune chaque quartier il faut ba centre wana zala moni donc orienter bateau na auto na bosenga ni kolo na biso il faut to lona mais ba ngeni to ko ya ko lonela to sala to ko liesa ba plante ko bwaka mai ko arroser na moyen nini donc eza makambe belé fo na Congo pena donc to sala tabula rasa bongo to changer to longola système éducatif lenga ko tanga pena mikila bapaya ipina balang ya bapaya eza ko tarder biso parce que oza ko réfléchir na lingala au translate nanu na français et puis ils opèrent ça moi passé parce que allemand aza pemeni ya France wana mais aza ko sala invention kaka na allemand chini kutu to lobate Russie to lobate aza na monoko ne ya ba koko na ye donc Afrique ngoyikoki to longola éducation occidentale to tozongisa lolenge bakoko na biso batangaka ote Egypte bango batangisi mokili matondo na bandi biano e tondi yo te tobengisi bino na milulu makasi bongo toza nango bokutani ya biso bana bayindo epai ya tata ngunza mpona libaku ya bobande misala ya mfumuki mbangu ezali bongo na 1921 na mbanza nkamba wapi mfumuki mbangu abandaki misala na ye officiellement ya kobikisa bayindo na bandi topesaki adresse eza pe wana na se wana na écran na bino donc na ngonga 16h banso bongo tuya na mituna na biso toyoka nini mfumuki mbangu abombeli biso pe olenge mokili bongo ezokendele na bandi to lobaki yango na mbotama mfumuki mbangu siko tuye na bobandi misala mfumuki mbangu totia yango bongo le 9 avril oyo na 16h donc je pense que pièque adresse eza bongo 203 Brown Street appartement 1 West Brookman tozeli bandiko banso pasteur diacre évangéliste apôtre et yo posa mondimi na foi chrétienne prome ya te musulman prome ya te oza moyindo to na intérêt biso nyonso parce que baza ko sambisa ko juger biso par rapport ya couleur raciale na biso ozala chrétien oza musulman oza mutabuda oza na foi no oyo zali baza ko sambisa biso lolenge moko ya loposo na biso donc ngonga na biso ekoki tokutana tolobela boyindo na biso mabele Afrika eza bongo ya bana Afrika epesa minaki bongo bayindo mfumuki mbangu atambusa biso abatela pe bongo akamba biso botikali na lipamboli yaki mpavita balongo pe bakoko na biso ne balingaki biso malamu pe makasi tekino lelo batiki ntuta musuni kasi na molimo bo bali ko batela bayindo sika moyindo azali koko ne azali mfumuki mbangu protecteur de la race noire matondo.